ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Balande émission dépêche actualité à temps réel. Na système kaka ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche ezali émission le kaka na chaîne na bino ASTV Média. Soki nano s'abonner na page na biso ASTV Média. Cliquez ngonga wana cloche ya notification pour soki to tieba émission et comme la kayo o cliquer yango lisusu na ngonga wana tambala mibale pour na soki to tieba émission et comme la kayo. Dépêche ezaka toujours présenté na ngamoko mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche lelo tongi tolobela écho de la guerre ya este ya Congo makamnini eza koleka na este ya mboka na biso. Soki boyebi te nazali konforme bino esali déjà 1086 jours depuis Bunagana babotelango na maboko ya Barwandais. 1086 jours soko kalkilango bien tozokende peuple ba 3 ans yango. Kasi Goma depuis ezalaki tombe ndenge nazosala émission oyo ekokisi 48 jours na maboko ya Barwandais et puis Bukavu 40 jours. Alors yango tolingi tolobela écho de la guerre to parler kasi makambo etali guerre ya este kotia ba vidéo kotia ba photo pour na bo comprendre nini ezali koleka. Ya liboso to kofungola ngo boyebi ke président Félix alobaki ko négocier na ba rebelle te kasi Lorenzo Oyangola alobi il faut président Félix a négocié direct na ba rebelle. Alors rendez-vous eza le 18 oyo le 18 on va repoutule komata makala ekotikala président Félix akozala face ya nanga. Na dépêche lelo bokolanda Paul Kagame a pandi président Félix na ndenge moko alobi en anglais boyebi ke tant Paul Kagame alobaka en anglais ngala translate ngo na lingala a critiqué via président Félix ndenge azalaki ko vivre na Belgique alobi ba vie na nyonso a critiqué président Félix na monde na tie a respecter ba corté ba signaka ne ba corps azako baluka donc aza homme honnêteté a respecter ba corté azalaki chauffeur taxi motek pizza tebaki ke chauffeur taxi azalaki Joseph Kabila Mekagama alobi asololaki na chef ya président Félix oyo tanga azaosa na Belgique. En tout cas na ko commenter mingi te bokolanda ngo awa na ko tshela bino vidéo yango et puis na ko interpréter yango na lingala. Bawazalendo bazaya kokabwana mouvement bawazalendo kaka oto tshage likia bango nde totikana bango to tshage likia. Bawazalendo bazaya kokabwana groupe ya bawazalendo mususu bakoti na bango na mouvement ya ba rebelle ya M23 ba rejoindre na bango mouvement ya ba rebelle ya M23. Kasi bawazalendo mususu balobi bango bakokota te bango la patrie ou la mort bakopunda jusqu'à ya dernier souffle na bango pona ko récupérer ba mboka nyonso oyo ba M23 babotoli bokolanda yango awa na ba video. Bokolanda pe nanga sala interview ameki ko expliquer situation actuelle ya mouvement de AFC et puis ameki ko tout abordire pour na président Félix Tshisekedi alobi ebele moyena commentaire te tokolanda ngo biso na bino na video boyoka makambu oyo nanga alobi. Bokolanda ba jeune fille congolais ebele o bakotaki na armée bazali ko continuer ko so formation militaire baza bien formé kuna na Beni na Butembo pona ko rejoindre est ya mboka pona bitumba parce que soki président Félix alobi to bunda la guerre sera longue et populaire kasi soki alobi akene na négociation wana ekomi makambo mususu. Ba américain balobi baza prêt ya kozwa ba minerai ya Congo baza prêt ya ko discuter na Congo bango moko bakoma ko gérer ba minerai ya Congo ba minerai ya Congo ezala lisusu gérer na ba chinois te pays moko te. Est-ce que soki ba américain bazui ba minerai ya Congo to bakomi kozwa ba minerai ya Congo est-ce que bakotina ba américain pona kosisa guerre kimia ekozonga na mboka na biso yango nde ezali mituna oyo tozali kotuna ba video ezebele wana ezalaki kaka sommaire mais na kati tokotela bino ba video ebele. Alors bokolanda pe bokomona ba expatrié baza ko quitter déjà ville ya Walikali
bazo quitter déjà ville ya Walikali parce que ba rebelle baza ko avancer na ville ya Walikali, ba expatrié baza ko kima bokola nango na vidéo na ba travailler na bango compagnie moko ezalaka kuna compagnie kangami ba expatrié bazali ko kima kotika déjà ville ya Walikali. En plus de cela, camion mi balé et outi na ba armement ba biloko et outi na Goma, ezaneti camion ba marchandise mais ça camion moko suspect, peuple azo belela déjà pour na ba service à renseignement en air des miat militaires et comme déjà na Walikali mais balobi et outi Goma, comment Goma ezamboka ba rebelle ba botoli, camion et outa Goma et na Walikali, Walikali ezali mboka oyo eza déjà menacé na ba rebelle. Walikali eza déjà menacé na ba rebelle, camion na et outi Goma et na Walikali. Alors bino moko bokolanda boko juger est-ce que ezali suspect boko kanenge peuple azali koloba bokolanda eza koinda kuna na Kasumbalesa na Okatanga eza koinda ba service à sécurité bakangi 5 ballons ya bateni ya ba JR ya ba garde républicain o bakengela ka Félix Tshisekedi bateni wane outi Zambi ezokota na Lubumbashi tina Kalemi. Alors balingi balakisa banani bateni wana po ba déstabiliser Okatanga Kasumbalesa ba déstabiliser Lubumbashi service à sécurité akangi bateni ebele bokolanda ngo a émission lelo ezali somo parce que tozana ba vidéo oyo nulle part ailleurs bokoki kozwa yango te sans plus tarder tolanda. L'Alliance Fleuve Congo constitue l'espoir et nous avons cette responsabilité de ne pas trahir les Congolais qui ont trouvé plus ou moins aujourd'hui l'alternative. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo aujourd'hui, le projet macabre de changement de constitution s'est arrêté. Rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, les leaders politiques d'opposition qui étaient dans des prisons sont libérés. Rien qu'avec l'action de l'Alliance, vous avez aujourd'hui un monsieur qui a été dans un Tshisekedi arrogant qui commence à devenir plus ou moins à reprendre l'humilité, à reprendre la raison. Rien qu'avec l'action, il ne voyage plus, il ne fait plus, il faisait chaque semaine au moins 2-3 voyages. Aujourd'hui, les voyages se sont arrêtés. Rien qu'avec l'action, l'espoir renaît pour les Congos. Les Congolais nous attendent. Ils nous attendent et ils nous disent que nous sommes même en retard. Parce que rien qu'avec l'action de l'Alliance Fleuve Congo, cet espoir de changement arrive. Pour enlever les voleurs, pour chasser les escrocs, pour chasser les détournés. Kosala deal na Tshisekedi. Kosala deal na ndenge nini. Kosala deal na Tshisekedi. Na Tshisekedi Félix eza passe. Eza penza pasi koleka. Pasi penza. Eza lokola bozo sala challenge na mutu nyonso. Batu nyonso basala deal na ye. Na kolinga namo na mutu moko aloba naza kokosa. Au contraire, na sala deal na ye. Kaka kosilisa kosala deal kaka na tango abimi na porte ekomi problème ya leadership. Soki kaka abimi lipanda abosani nyonso a changer na position akomi ne kowanga na makambo oyo bosalaki deal. Asali mikolo ebele na Belgique. Azalaki chauffeur taxi. Azalaki kosala kaka misala ya bongo bongo. Kasi azalaki na réputation ya mabe. Mutu oyo apesa ye musala aza italien papa mukolo. Azalaki ko délivrer pizza. Po papa yango azala na shop ya pizza. Ye azalaki chauffeur. Tangu papa ya mukolo ayoka Félix akoma président halobi oh nzambe makambo nini oyo kaka ye wana papa yango après abeti lisolo akoma même livre ekozala bien olakisa biso livre yango mutu oyo azalaki kokoka même kodélivre pizza te akoma président na ndenge nini nayebi te. Bonsoir bandeko. Botala mituka mibale oyo euti na Goma elekaki nzela ya Masisi Goma Masisi vers Walikale site oyo eza menacé na monuna
botala mituka mibale oyo awa tozana Walikale centre Walikale awa tozali mituka oyo ememi selo le dire balobi ememi ba boisson ba jus na ba haricot préparatif ya M23 selo le dire bato wana babaki Goma ti Walikale balikaki nzela ya Masisi eza mituka mibale numero ya plaque ya moko oyo eza mituka mibale Mosusu ezali kaka bakoya na mosusu esili konte yo 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Fongoli kuna nyose na yo siko fongola moko bozongola ngona sachet longola yango na sachet longola kanga yango na sachet Radi wapi? Haya yamechanganyikiwa. Yote wapi kwa? Ndani yako nyuki. Ndio, wakati na baba ni wapi? Niko biro kuko checking ya vitu na kosa. Masaki. Ndio, uko tena tu. Tulikuwa tunampigia asante kiongozi wenu wote kwa maamuzi ambayo umefanya, na yale maamuzi ni maamuzi ya chanaume sana. Tunaelewana? Naona nyinyi wote mko vijana kabisa, vijana wadogo ambao wanahitaji viongozi wazuri, sio hivyo? Ni kwamba hapa tuko kitu kimoja, sisi wote ni Wakongomani. Adui yetu ni mmoja, ni Felix Chilombo. Tunaelewana? Ameharibu hii nchi, ameiua, ameitesa. Tunaelewana? Hata ndugu zetu FARDC wanahitaji ukombozi wetu. Si mulikuwa na FARDC? Muliona vile wanateseka. Munaona vile bibi zao wanateseka. FARDC hana uwezo wa kulipia mtoto wake kwa masomo. Si mulikuwa naona? FARDC wamegeuka ba mwizi juu ya njala. Si mulikuwa naona? Lakini nyinyi mlikuwa napigania nchi bila mshahara. Yaani nyinyi ndio mnapenda hii nchi. Tunaelewana? Wale kama wapokea hawezi pigana. Ni muhimu mmepigana bila mshahara yoyote juu ya kupigania nchi yenu. Tunaelewana? Leo sasa mmekuja kujiripoti kwa AFC M23. Huku ni jeshi ambayo iko na discipline, ni jeshi ambao tunakula vizuri, wanatuvika vizuri. Mwisho na vile wasodesi wanavaa. Na mweye vazi zenu, viatu vyenu viko tayari. Tunaelewana? Tutaanza changia pamoja. Tunaelewana? Kitu tu itapata, unajua hata uende mkanisa fulani, kama ulikuwa for example Mizilma, unaenda muprotesta, si watakufundisha kwa zile nyimbo za kwao. Na Mizilma habaimbage, si ndio vile, hawapigae vichaka-chaka, si ndio vile? Na utajifunza zile nyimbo za wokovu. Tunaanza kuziimba. Tuko pamoja ili tuwe kitu
kimoja. Tunaelewana? Hapa deja tuko pamoja. Ile government imechonganisha watoto wa nchi moja. Ile government ya Kinshasa imebagua watoto wa nchi moja. Tunaelewana? Government imechonganisha vichwa, watu watauana, na ndio hiyo government ile tunapaswa kuondoa ili nchi sisi wote tuwe na amani, si ndio hivyo? Furahi tena, napigia asante uamuzi wa vijana wenu na viongozi wenu. Najua kwamba na wengine watakuja so pamoja. Ni nyinyi kesho ndio mtenda nyamanzisha ADF kunalo Beni. Beni watu wameteseka, wanakufa kwa nini? Kwa nini? Si ndio hivyo? Ni nyinyi. Ni nyinyi ndio mtapokea wale wengine wenyewe wanabakia nyuma. Tunaenda pasi moja pamoja na jeshi letu tuwatawaelekeza, mnakamata mafunzo kama yetu, si ndio hivyo? Kidogo sana, muda mfupi sana. Alafu sawa taona mnarudia Luofu mmevaa vizuri. Hawata sadiki. Wataanza wapigia simu. Kumbe hawakuwaua. Kumbe mungali. Ndio hivyo. Kule kuko bako nasema baisha waua, baisha. Si ndio vile? Mtaanza wapigia matelefoni waambia wa ndugu mtoke kwa pori. Sisi tuko salama. Dere watawatafuta. Tuko pamoja. Ni kesho tu kuona Kamazi na Wamwanga Luofu, sijue wapi mna deploy ile mabitendo. Mmevaa vizuri kama sisi. Watajileta. Tunaelewana? Nao tutawapokea tuko pamoja. Alafu tutapanda kwa gari, silaha, tutaziweka kwa magazeti ya armema yetu. Tuko pamoja. Tunaenda pamoja. Samoa mtaona kiongozi yenu ama viongozi amuwaona pana. Nao wanaenda kutana na viongozi juu Goma ili wapange pamoja. Tunaelewana? Soda banamuambiliaga kuparade. Si ndio vile? Tunaelewana? Tutenda na viongozi wakubwa wenu ili wapane oni, si ndio hivyo? Na waongee na viongozi wetu wa juu, na alafu tena tutarudi, sio mbali, tunaanza kazi zetu za mafunzo na kuzimaliza haraka kwa sababu kwenye mnatoka wanawahitaji, si ndio hivyo? Wazazi wenu wanahitaji mwende mpeleke usalama huko. Tunaelewana? Wanawahitaji. So mchangie na wenzenu askari mnakuta hapa wa M23. Tunaelewana? Chakula, maziwa, kila kitu tutachangia pamoja. Tunaelewana? Kwetu ni raha na tunafurahi sana. Si mumeona? Ni headquarter yetu. Si mumelala na masilaha. Esi tuko mwali banyanganya. Sie tuko na confiance yenu total. Tunaelewana? Kwanza kwetu naenda hapo ndio mtashangaa. Tutacheza pamoja. Tunaelewana? Soda ndio kila anakuaga na penda jeshi anasikia mbio na nabadilika mbio, sio hivyo? Coup de chapeau, bravo kwenu, congratulations. Sana. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, volontaire pour la défense de la patrie, VDP à sigle. Synergie Wazalendo Faux Grand Nord. Déclaration officielle numéro 001/SW/2025. Nous, membres de la synergie de Wazalendo Faux Grand Nord, sommes très inquiets de suivre la vidéo lue par le porte-parole du FPP/AP du général Kasereka Kassiano Kabido, déclarant leur adhésion au sein du mouvement des terroristes M23 RDF et leur allié AFC. Cette position de défection n'engage que le FPP/AP qui faisait partie de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord et non une affaire de tous les membres signataires de l'acte d'engagement constituant notre dynamique Wazalendo Front Grand Nord. La synergie dans son entièreté reste aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirme sa loyauté envers nos FARDC. C'est pour cette raison
que tous les membres du mouvement FPP-AP qui ont suivi l'idéologie de l'agresseur rwandaise, nous les déclarons terroristes et restons solidaires pour leur traque jusqu'à leur dernier retranchement. La trahison du FPP-AP pour adhérer du côté du terroriste M23 RDF et leurs alliés n'aura aucun impact sur le bon déroulement des opérations visant à anéantir définitivement l'existence des égorgeurs dits présumés ADF et les terroristes M23-RDF qui équiment notre région. À cette occasion, nous informons l'opinion publique que le comité de la synergie Front-Grand Nord a été restructuré et que désormais cette synergie est dirigée par commandant synergie général-major Kambale Mayani Germain, 2. Commandant Sego Observance général Bigabo Jonas, 3. Ademlog général Kasumba Leteki. Que la population soit confiante à ses enfants membres de la synergie de Wazalendo Front-Grand Nord qui jusqu'à présent se tiennent debout pour défendre l'intégrité territoriale. De ce fait, nous réitérons notre ferme détermination de collaborer avec les FARDC pour bouter hors l'état de nuire de tous les ennemis de la RDC et nous avons déjà pris des mesures urgentes pour honorer notre parti afin de stopper toutes les aventures des agresseurs rwandais et les terroristes ADF. La patrie ou la mort. Fait à Lubero le 10 mars 2025. Les signataires sont là. Merci. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Baba na mama naenda, kama nikufa nikufa, kama nikufa nikufa, mtaza mwingine. Baba na mama naenda, babu nyorosha migulu bie. Kama nikufa nikufa, kama nikufa. Parés dans leur nouvelle tenue de combat, les unités de la force terrestre de la garnison de Kalemi ont effectué le jeudi 13 mars 2025 une marche d'endurance physique sous la conduite du général Douni Akashindi Fabien, commandant du secteur opérationnel Usalama. Cet exercice les a amenés à parcourir les différents acteurs du chef-lieu de la province du Tanganyika sous l'admiration de la population. Cette marche est destinée à renforcer les capacités physiques de nos militaires. Ces derniers, bien habillés, sont déterminés de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de ramener la paix dans l'ensemble de la RDC. Fidèle à son approche transactionnelle, Donald Trump va-t-il proposer un deal aux Congolais, un accès aux minerais contre une aide à la sécurité? Rien n'est fait concrètement, mais les États-Unis sont ouverts à la discussion. C'est ce qu'a fait savoir le département d'État. Bonjour Aurélie Bazara-Kibangula, quels sont les échos à Kinshasa? Eh bien, écoutez, selon les déclarations du département d'État américain faites à plusieurs médias, les États-Unis se sont dit prêts à discuter avec la RDC d'un partenariat sur les minerais rares congolais. Alors, pour contextualiser, il faut le rappeler, la République démocratique du Congo possède les plus grandes réserves mondiales de cobalt, un métal prisé utilisé dans la fabrication de batteries des véhicules électriques. Et le pays possède également d'importantes réserves de lithium et de cuivre. Alors, les discussions entre les États-Unis et la RDC, vous l'aviez dit, au sujet de ces minerais sont encore à un niveau exploratoire, mais d'après ces médias, les États-Unis et la République démocratique. Mais d'après ces médias, Kinshasa a pris contact avec Washington pour proposer un accord en échange d'une aide à la sécurité. Alors les autorités congolaises, n'ont pour le moment pas donné plus de détails sur la teneur de ces discussions. Mais selon certains spécialistes, le président Félix Tshisekedi entend renforcer sa coopération avec les États-Unis et ainsi obtenir plus de soutien sur le plan diplomatique. Car depuis janvier, les rebelles du M23, appuyés par des troupes rwandaises, se sont emparés de larges pans de territoire des provinces du Nord
Nord et du Sud Kivu, y compris les capitales provinciales Goma et Bukavu. Alors les efforts diplomatiques de la communauté internationale n'ont jusque-là pas eu de réel impact sur le terrain. Merci d'avoir choisi TV5 Mon nouveau journal Afrique. La RDC se dirige-t-elle vers un partenariat sur les minerais avec les États-Unis? Rien n'est encore fait, mais des discussions seraient en cours. Washington apporterait alors une aide sécuritaire à Kinshasa en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le sous-sol congolais, coltan, cobalt ou encore lithium. Reportage d'Addisson Gozo, récit Laure de Matos, Véronique Pérez. Julien Paluku a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Aujourd'hui à la tête du ministère du Commerce extérieur, il confirme que des discussions sont en cours avec les États-Unis concernant les ressources minières de son pays, mais n'entre pas dans les détails. Les discussions se passent dans le cadre de l'AGOA, qui est cette loi américaine qui nous permet de bénéficier des exportations vers les sols américains sans paiement de frais de douane. Maintenant, les gens peuvent exploiter ça de la manière dont ils veulent. Est-ce que c'est un échange avec la sécurité? Ça, c'est la question stratégique qui relève du président de la République. L'AGOA est née en 2000, signée sous l'égide de l'ancien président américain Bill Clinton, et permet en effet aux produits de certains pays africains, dont la RDC, d'accéder au marché américain sans droit de douane. L'accord, qui expire en septembre, est en cours de renégociation. La RDC regorge de cobalt, de coltan, de lithium, autant de ressources qui intéressent le monde entier, États-Unis compris, et dont l'exploitation se heurte aujourd'hui à la guerre dans l'Est. Pour l'opposant Alain Bolodjoa, le risque est que Kinshasa soit peu regardant sur les conditions d'un futur accord avec l'Amérique de Donald Trump, vu la pression que subit le gouvernement congolais sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, cherchant à protéger son pouvoir, estime qu'on doit négocier directement avec les Américains. J'espère que cela va se faire sur base de notre code minier. Parce qu'on ne doit pas brader. Parce que n'oubliez pas que le contrat chinois ne nous a servi à rien. La RDC a en effet vécu un précédent similaire avec la Chine. En 2008, le président Kabila passe un contrat mine contre infrastructure avec Pékin qui s'engage à construire pour plus de 3 milliards de dollars d'infrastructures en RDC contre un accès à ces mines de cuivre et de cobalt. Un accord qui sera finalement très défavorable à la RDC, comme l'a démontré un rapport de l'Inspection générale des finances en 2023. La plateforme Le Congo n'est pas à vendre regroupe des ONG anticorruption. Elle a beaucoup suivi le dossier du contrat chinois. On a un cas qui n'a pas marché. Aujourd'hui, si cet accord marchait, ce qui est vrai, ça sera fait dans un cadre hors légal, hors code minier. Ça sera une sorte d'un accord ad hoc. Et dans ces contextes, la République démocratique du Congo ne va pas tirer profit des dividendes de ces ressources minières. Et c'est un problème. Comme certains opposants, la société civile craint que le code minier congolais soit contourné et l'accord opaque les autorités arguant du secret défense. Merci Nasi Bosepeli kolandanga inde konabino mishono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo na chaîne na bino ya YouTube As TV Media ezalaki Echo de la guerre ya Este na bosani te kopesa mbote na Petit Papo ya Nyarkose depuis Orléans. Petit Papo ya bambote ya ngwana na bosani te Papa Selio na France, Papa Selio yayo bambote ya ngwana Père Kofi oya yo pe balosako ya ngwana na bosani te les grands combattants, les géants viennent à biso les géants, les grands combattants yo bambote ya ngwana na bosani te viennent à Ngando le crocodile, le général Ngando le crocodile bakati saka bakati batonga Ngando te tango nano za kokatisa ebale bino moyebi général Ngando abunda pe tokozwa na ba interview kalate to meka ko solola na ye na pesi ba nyoso tu balandaka mishonoka mbote bisika bozali na bosani te Papi Nimi yayo balosako ya mwana maître baina judoka international yayo balosako yango wana boza ebele maître original depuis Orléans yayo pe balosako ya mwana maître Orléans bo continuer toujours ko soutenir ngai ndenge ezalaka na bosani te Alex Mobutu yayo basali ya mwana Alex Mobutu bambote batu baze bele o basoutenir nga o balandaka émission partout dans le monde entier. Alpha Kiala Mokonza Bandal na bosani peyote na pesio pe balosako. En tout cas
tokutani na ba émission ezali koya na kosala émission moko spéciale. En tout cas, il y a le téléphone ouvert. Est-ce que président Félix sera renégocié na ba rebelle? Est-ce que va négocier na ba rebelle? Brassage sala malissus. En tout cas, il faut tout le belango. Wana il y a la émission spéciale na koyamba ba interlocuteur na ngai poto meka kosolango pona lelo ngana bino tosuki awa soko s'abonner na page na bito. Ceux qui n'ont s'abonner na page na biso te, s'abonner na page na biso et kozala penza malam mingi. Bye bye. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moibi, Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Likola nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Andela ezate Dele sage Maya mikoba Peuple azali kolela Aimez, partagez et abonnez-vous.